L'histoire des journaux de Kina TV. Angeline okoboko la bana yo moko komi trop tard. Na luka bana na ngana ndenge nyonso lelo bakoli po komi na mobali. Ndo lingi ngana yeba na ko récupérer bana. Et komi trop tard. Maman ebisa Angeline na papa bana lobe aussi chango. Donc l'histoire écolo, c'est du pétrin. Vous suivez l'histoire na de Kina TV, okozala vraiment décider. Suivez l'histoire, suivez et partagez, suivez. Eba mama ba papa olingo mikamwa yo moko mukola anniversaire mukola mariage na yo to événement moko ya kafu benga Juperos Couture ya tonga ka nyonso atonga ka ba veste atonga ka ba robe mariage atonga ka ba ensemble yo moko mikamwa les jours benga azwaka mesure même na téléphone atinda ka partout dans le monde entier pria bien asolola ka bien Juperos Couture et tongelinde zo sala différence Juperos Couture soka tongelo lambo fandi na kati yo moko kamo zondi matoyo nga oto voisin ou voisine za yo Juperos Couture qui manque kaka Juperos Couture c'est la différence. Bonjour, bonsoir, Angeline, à laquelle vous allez suivre la championne na kozwabana dit na kobokola bana qui n'a donné kandono yo kimanga na bana en direct de la Suède pour bakuna baboni na sika partout dans le monde ici pose des et je dis bienvenue à nouveau abonné sans se voiler ici c'est la famille on parle de tout et de rien sans oublier vidéo nyonso ya chaîne de Kina TV mon vieux Benzi vraiment na tout 4 fois vraiment double pression ya Suède formidable des fois vraiment les 5 continuent suivez l'histoire des jours partout dans le monde ici vous allez boyo kalisolo bandeko le soleil où te pandeko papa lobi Angelina okoboko la bana yo moko et comme trop tard okoboko la bana yo moko la championne beta li solo pour basi msuba zwa mayele na kokota te na cause ya divorce na ngana mwasi na ngai soki to welaka nini ou bente nini te kilke esimbaki nango te ngana mwasi azomona nga mabe ngana azomona mwasi mabe soki pona koloba penza la championne makambo mingo biso to kabwana ki 70% ezaki makambo ya mongo yo moko yebi biso awa na France tango de jours na bana misato c'est bon déjà ozana bana misato c'est déjà bon donc ezalaki ndenge wana donc 70% ezalaki mbongo lelo mbongo lobi mbongo bana ezomona na te tango bakopesa mbongo à rentrer donc c'était tout un problème ndeto juzaki bon vome tosala nini tokabwana bana baza na kati ce que simbite moi tout ça ni to forcer zate na ibite papa olobi oza chrétien mais bible les ont recommandé en route to yebi raison oyo bible les ont tinda moi si obente mobala kabwana na libala na ye to kanyi parenthèse wana bandeko papa lobi la championne na kabwana na moi si na ngai moi na ngai liboso azalaki na 13 ans yami bala azalaki na 12 ans donc yami sato lelo Azana 19 ans, donc la petite avait 7 à 8 ans, si je me trompe pas, dans le baki papa nangai. Moi si, akena bana la championne, ngana tikali. Loko les alima kamambongo na kati, atake naki na mbana, azozwa mbongo. Na boite, izabana ngai. Vraiment j'ai souffert, bo beta kape c'était. Ndenge moboti nde mama lingaka bana nde biso pe ba papa ozola muka bikuboye bozo fanda suna bana na onda komoko te ça fait trop mal mais to accepter ngo pourquoi biso na culture na biso to mona c'est comme si qu'était bana mibali ba yo capacité bana mibali ba la raté mais j'ai pleuré c'était mes enfants na boti des garçons na moi si moko na fille moko na Angelina
N'acceptaki yango. C'était difficile. To comment que discuter ngana ye. Pour na kowe la bana. Pourquoi? Parce que nande ko souhaité bana nga ba yaka ne fils que pendant les week-ends. Mais la championne a pire, hein? De moi ça y est ko déménager. Moi si aye ko déménager à Kenda. Et si ka nazala ki na si moi ça koma ki ba 2h30 de route et koma ki musika. Ba mikolo ba boti ba pesi conseil la championne ki te ba wela ka bana te patati patata yo moko tika e kaka bana na ba ko luka yo baza bana na yo la championne moi na ngali boso tanto kabona te na 13 ans. 13 ans. Donc moi na komaki déjà muto comme le cas moninga no mobali et tout divorce maman décida le quitter na osanini na mona bana te. Ezaki mawa pasi mingi po mwana wana liboso na mi balé to bote ba en Afrique bayaki ndeko ya na poto to bakisa ka 3e mois na biso. Donc cela veut dire que moi si nanga azalaki na ba valeur africaine, je peux dire même qu'il y a taba 98%. Pour y poto na moins de 20 ans, mais elle s'est comportée collée quand même à tabano babota miawa. Collée kata. Na cette situation, la divorcé, na zomo na pe banate. La championne na bengaka. Na koma lokola zoba. Famille à moi c'est pas comme kokima koyambanga na téléphone. Au moins la pena ko sonner au téléphoner muta koyamba za te faut insister 5 fois. Te na tika ki téléphone dozo mona ke ba okima on a téléphone. C'était pas que na zena bolinga ndeko na bango ezala ki bana na ngai la championne. Mais au fur et à mesure moté mezo zoke comme normal. Et comme normal. Et comme normal na accepter que situation nga eza ndengwana. La championne. OK? Après 2 ans et demi, na ekokuta na pe na mwasi, na refaire vie na ngai. Vraiment koloba, vie à mwasi na ngai, na zape moto oteke na landela ka vie na ye, na ndeko landela vie te. Na yebite, ndake ndaki na bana, ndenga bande ko vivre soka bala ki te, ou azalaki na mobalu pa, na yebi penza te. Menga na refaire ki vie na ngai, na bandi ko bota, na sala ki penda démarche papa sala rakete, na mera ko zwa bana po ba oyo na ba okuna ba sala nini, ba yebana, mais izala ki en vain. Ti na ko accepter sort na ngai, na ko accepter sort na ngai ke eza ndenge wana, tozana poto eza mboka loi ba priorité ka mingi basi pour ne pas éviter ba midi à 14h même basi na biso to ya ko bala. Soka moniole msuke to ozo discuter pona bana no ya mona ka kete ozana bolingo. OK? Et comment il y a moi kelele entengana moi c'est sika. Yazo comprendre que c'était mes enfants. Je me souciais plus de mes enfants. Mais yazo ka yoana te izabana te ozaka na bolinga moi c'est oti leloko sa bana bazala ka couverture. Na ko comprendre que était natika parce que avant même na kutana moi si na bondi pendant tant des années ba tu appelle si conseil mais andima ka kopini nga ko faire souffrir nga c'est pas grave na accepter ngondengwana la championne na accepter ngondengwana ye pas salivi na ye nazo beta lisolo siko likambo bandi awa moi si esika tokenda ko bondela na yebite ayebi pasteur ya église par alliance ya ndeko moka ya kan église abandene ko contacter ngai franchement la championne ba nesi ba kole moi na ngali boso na moi lelo tolo baza na 22 ans. Yami balaza na 21 ans, yami sato la fille a 19 ans. Cela veut dire banesi bakoli. Depuis to kabwana na bango la championne ti maman na bango a déménagaka na bande komona ka bana na makasi na ngai na école na musika et tout. Donc ça fait plus de 7 ans na koluba ke na mona kaliso bana boete. Oromeka kobenga bango na téléphone eloko moka malonga te la championne. Lelo moi sinanga lokola zwi mobala tina ndako. Bano mibali ya mibali wana donc yo moko yebi bano ya biso ya poto bakola lokola mupepe. Bakomi ko tia mobali wana pandi likolo donc ba telemeli penda donc soki ameki bako beta ye. Mama comme ko linga siko ke ngai nazo bano ya mibali na fanda na bango poni na pesa bango éducation la championne. Ba pesa ka mwana 22 indication te. Ba pesa ka mwana 21 na éducation te. Na ko solo na bango ndi to sali, ndi na sali démarche à mon papa, mais c'est trop tard.
Je cherchais pendant des années pour na couper sa bana na ba valeur. Moi ça linga kité. Le lotango ya zu mobali, afin si mobali ndaka moni bana penda ki éducation penda isa un peu raté. Nde alinga papa na bango na ya ko intervenir la championne. Na isa na bi Angelina et comme trop tard ko boko la bana na yo moko. Angelina o papa bana bi o shishango yo moko c'est du pétrin. Donc ça c'est plus que même du pétrin. Les terrains, puisque ma boule habite et que le supporter est méchant. Les supporters, donc vous avez les canicité. Papa abana lobby, maman na Angelina, Oshi Shango. Maintenant, il ne peut pas éduquer un garçon de 22 ans. Impossible. La championne n'a pas qu'il n'y qu'il s'agit à mobile à maman na on ban. Na lobby to kuta na ban. La championne a moni ban, tant que moni pe ba autant des années papa a réagi sakate na yebite sur maman banga endo yebisa bango nini mais bana balobi ke biso ngai to se soucia kana donc ngai papa na bango na se soucia kana bango te na mona ke weza peine perdue pona osala nini ko sala ko linga ko sali maman bango mais na lobi peut-être on comprendre aux amobali na so souhaiter le divorce te mais na otanza me na témoin na sala ki loko oyo démarche ni so papa zalaka a sala rapona kuta na bana mais votre maman était catégoriquement elle était catégorique donc elle n'a pas voulu qu'il na kuta na mona bino la championne na osola na mwana na ngai a otani maboko na poche donc zo mona pena ke mwana ko azata na moi somote ki na osolo na papa et tout donc au moins que bana bazu éducation mususu la pesi conseil de mon homme maman papa maman elle exagère avec son homme il est tout le temps là à la maison il veut faire les lois et tout donc non nous sommes pas des gamins il peut pas venir et nous donner des lois dans notre propre maison non ça se passe pas comme ça c'est pour cela que j'avais dit de faire gaffe sinon vraiment il allait avoir avec moi et de la championne pour comprendre abi moi son maïle mabe tant azu mobali na comme ko linganga na sani na boko la bana na zwa bana ngai pe na déjà na bana na ngai oyo nga na yebe éducation bana na te ba comme déjà bato cela veut dire et que ça a peu problème na ndako na nga na yebisi Angelina yo moko ko boko la bana yango na yeko beta sete na ba mama divorce soki bato mibale ba yo kanité papa le ba ko kabwana mais bible yebisi ngai na yo ezali kaka sauf na kaya adultère. Sauf na cas il y a infidélité. De toutes les façons, tu peux pardonner. Tu peux pardonner ton mari, tu peux pardonner ta femme. Na cas il y a infidélité. Ezate kaka oh you must na te du must ente. Tu n'es pas obligé de divorcer. Tu peux pardonner. Waneza iloba nanzam. Mais papa lobi ki batumi balesho ba yokanite na libala ba kabana ki. D'accord na ko juger bango te. Papa lobi me bana wana baza ba innocent soki ezalaka mpona mbongo bana esilaka mais avenir ya bana eza plus que mbongo bana babongaka na papa na mama esika papa kokoka te mama sali esika papa kokoka te mama sali esika mama kokoka te papa sali mais basi na biso bobosanaka likambo mingi mbongo ekoma kosala nini ko aveugle bino na bamboko na biso na Afrique soki papa na mama bakabona mona kutu mama zotinda bana bakende papa na bango peut-être pona okino kozama koki mais lokola na mboka oya po tozomona ke soki bana bazoki ne peut pas papa na bango la msuki ekosala ke bana papa na bango futa mbongo bana ngo mukie baso alimentaire yango nde bokoma na caractère wana mais boyebaka ke bana wana baokola bana na ba otika la bana te la champion la beta lisolo na yebisi mama bana ngaki ngana ozwa bana te ndongo yo botola nga bango kimisa bango musika na nga okata contact nyonso nde yo moko continue oshisha ngo mama Angelina papa bana bi oshisha ngo na kozwa bana te bafane pa na yo na kosala devant na nga tant que papa ko pesa conseil mais wana eza musala na yo moko oyo sali il faut sala ni ofuta manango po et puis ça même conseil na nini na entourage na yo bandeko to sala musala punda pamba bandeko là je dis il s'agit pas de maman kuluto tata moi si oh maman leki oh maman kuluto te soki papa na bangaza na bomo yao tikela ye charge a déstresser yo muki azu bana ni fiskata moi mikolo ko sa campare na bana te. Ça n'a pas rien à banater.
kosala ngo te po bana wana baza pe na besoin ya papa na bango baza pe na besoin ya mama na bango ndenge ozolinga bana ndenge pe papa na bango azolinga bango à moins la papa irresponsable aza pédophile aza nyokola bana d'accord mais soki aza papa responsable kosala ngo te mpona ki égoïste na yo ki égoïsme na yo tôt ou tard ekozongela yo bandeko lelo mama na biso Angelina a trouvé bolingo a commis mal à l'aise nanda comme maman Angelina bi eh bana si bakuli bakene papa bango pour ngana vivre papa bango dit nana niet yo moko continuer ko bokola bana ngana ozwa bana te pour les lozi mobile olobi nanga kete bana ya mibali bazana besoin bazali papa na bango pour encadrement pour éducation la champion ba édikaka mwana 22 ans na 21 ans te mibali minene si balekinga na milayi bandeko na lingi bino ya trop aimer partager tokota nimbala sima bye bye tchuss.